Bonsoir, bonsoir, Bandeko. Mbote na bino, bonsoir, bisika nyonso bozali. Nayebi ke lelo mali les makasi. Mais ils ont permettre toujours kaka ko se protéger ba we bonso bazana no libanda. Ce que tozaki libanda to kimimba ngokaka pona koya ko annoncer moi direct parce que to landi trop réseaux sociaux zo ningana. Vraiment bonsoir na ba africain nyonso ba congolais. Bisika nyonso bozali, ça dépend ya air laquelle direct oyo kokomela bino. Vraiment nazo zela bino bo se connecter. Bo se connecter to solo la muke. To solo la muke parce que makambo yo komi koleka na mboka oyo vraiment et komi tozo e bango isusu te bo se connecter bandeko. To solo la muke, to solo la bo salanga signe soki bozali en ligne. Bon se connecter to solo là vraiment makambu ya mboka na biso toujours toujours makambu ya mboka na biso RDC to solo là pour na moni vraiment à lire oyo makambu comme okende et comme ko toucher trop makambu leke belé vraiment na elbino sujet moko très important très capital vraiment bon se connecter bon salanga signe bon sala signe comme ça na yebi que on est ensemble na yebi que bozana nazo zela bino vraiment bo se connecter to solo là bo se connecter vraiment nazo zela bino bande ko vidéo oyo soki bozui yango bo partager vraiment eza toujours oya bino vraiment BBC Charlie Chituka comme d'habitude nde ayeli susu liboso na bino poto solo là toujours makamba mboka. Bonsoir na Boniface à mon neveu propre, bonsoir à toi. Vraiment, essaye de partager aussi les vidéos. Vraiment, ce que je vais dire ce soir, c'est très important. Très important, pourquoi? Parce que média et ningani. Média et ningani, makasi, tozotala partout, mututu azoleka, azolobanaye. C'est pas mauvais, mais nga vraiment na epé koloba pour na éclaircir un peu certaines choses vraiment choses oya bandeko basi mibali baswahili ba Congo bangala tout le monde, tout le peuple congolais tozaba na tata moko mama moko ndenge Mobutu atikala biso liloba wana tata moko mama moko ekolo moko. Donc yonde na ye vraiment bandeko bo se connecter bozala wana vraiment bosalanga signe botia ba cœur pona ba que vraiment bozala vraiment naye na poko ya lelo naza na souci naza na regret et puis naza na vraiment na kanda. Pourquoi? Parce que peuple congolais a commis lokola mutu moko boye alingi koyoka likambo te. Soki kaka yoki likambo ba ndenge déjà mbok mundela saleli biso internet oyo tozui kaka téléphone toche direct bandi bilobele bandi. Peuple congolais nazolinga vraiment nala kisa vraiment likambo oyo uti koleka. Biso nyonso tolandi makambo oyo bazoloba pona likambo ya IDPS. Likambo ya IDPS eza que IDPS aza corrompu, IDPS baliembongo, IDPS bandimi machini, IDPS. Peuple congolais, je vais être clair. Je vais vraiment être clair na direct oyo. Pour mutu, aya kolobate que non, nazo loba poske naza muluba. Rien à voir. Rien à voir. Na lobaka toujours na direct nanga que naza muluba, bien sûr. Mais muluba tout. Il y a des baluba qui défendent bien le Congo. Et il y a aussi des baluba qui sont là pour détruire le Congo. Merci beaucoup Gisèle, ma copine. Bonsoir Nabana. Vraiment merci pour la présence non en direct. Yangonde na ye a bandeko. To komi komona na ba réseaux sociaux ba komi kofi. Donc nazo ye ba lisusu te oyo komi ekokende ko toucher tina makambo oyo eza na se oyo to komi kotala to ole to za la concentrer na makambo oyo ya ba élection. Tokomi ko vendre la siko ba mafinga na bino na ba media nini oya leki afingi IDPS oya leki afingi Félix oya leki afingi Maman Marthe oya leki IDPS eza touché IDPS eza par terre. Peuple congolais na yebike
naza wana pona kokote la IDPS. Je suis vraiment clair. Nazo kote la IDPS. Nazo défendre pe IDPS. Et loko oyo eleki batu nyonso bamoni yango. Bonsoir Mami Guylaine, bonsoir maman. Et loko oyo eza ya koleka na mboka oyo ya biso ya Congo. Nazo mona batu nyonso balobi, moi je connais bien l'IDPS, moi je connais bien l'IDPS. Bien sûr, boyebi IDPS. Boyebi makambo nini elekaka na IDPS, en commençant par monsieur papa Tshisekedi. Boyebi yango très bien. Bandeko. Ole ko banda ko finga. Il faut ko talana ko salana banquette avant koleka. Bo finga Félix. Bo qualifier Félix de tout mot. Bo lo bandenge bolingi parce que yé azana parti ya IDPS. Yende Mutuaza représentant à IDPS pour le moment parce que son père n'est plus là. Paix à son âme là où il est. Bandeko. Comment se fait-il que ce au lieu c'est comme si toza bamboa au lieu totala o toza lango na sani babwa ke biso mukua au lieu toza la honorer na o ba pesi biso liboso sani tozo ki mambangu pona kozwa mukua o qui n'a rien à voir. Rien à voir na situation o toza lango na minute. Peuple congolais to fongola misu to tika makambo o ebo komi sikoyo olebo e komi ko toucher bo komi sikoyo na tribalisme moko makasi. Bokomi kofinga, bokomi koloba n'importe quoi. Bofinga Félix, bo qualifié de tout mot. Ça c'est normal parce que c'est lui qui est à la base de beaucoup de choses. Mais botika kofinga ba parents na ye. Moi je parle bien, botika kofinga Maman Marthe. Soki Maman Marthe lelo, azozo ma finga na boyeba ke Maman Marthe azana ba bokilo, Maman Marthe azana bana na ye, Maman Marthe azapena basi ya bana na ye balandaka ye. Soki lelo bino bokombi kofinga bande konangai, ce n'est pas bon. Félix lelo oyo balobaka na munoko ya mboka na biso ha, luswa lumwa lo akabolesha nsoyon su. Elingi koloba nini? Omoni lilala ya malamu soki koti na malala oyo eza akopola. Eza nyonso e baby bakoki ko riske babwa kango nyonso libanda. Monsieur Félix, ce qui le loyo, aux a problème. Oyo keiko sala vraiment. Na makambo ya IDPS. O komi le loko fingi sa baluba nyonso. O komi le loko faire qualifier baluba nyonso. Lelo na ba réseaux sociaux komi kaka mafinga. Bino baluba, bino boye. Essaye un peu de trouver la solution. Ceux qui ont dit machine, pourquoi pas ne pas passer aussi, dire que non, moi je ne suis plus là pour accepter machine à voter. Il y a ça éclaircir un peu la situation. Bonsoir grande sœur Giline Zimbu. Hein, maman Olivia Saboyata. Bonsoir à toi Yaya. Hein? Il faut quand même tous à la claire. Kaka bino wana ba opposant nde batu bokomi ko tuti sabatu mitu bino pe ba journaliste bokomi kaka bozui idée ya oyo kaka okoyo kaka toyoka ki baloba ki toyoka ki il y a pas de preuve eza kaka toyoka ki baloba ki boy bokomi ko vanda sikoyo bokoti si distraction bino nde batu bozo boya batu bazala la distraction kaka bino wana lisusu bozongeli ba réseaux sociaux bokomi ko finga biso toyebi IDPS tokangi boye toyebi boy bandeko. Tout ça là très attention, eza ba distraction. Eza ba distraction. Biso toza bana ya tata moko mama moko. Mututu aza pep aza congolais azo bundela mabele na ndenge na ye. Botika tribalisme na bino ya banda ko finga baluba. Na bino pe baluba oyo bozo leka na média sans réfléchir. Sans regarder vraiment le part des choses, vous commencez à mélanger les choses. Vous commencez à insulter, vous commencez à dire n'importe quoi. Je vous en supplie, bon mais kakota la makambo oyo au clair. Parce que ceux qui continuent boye, ba comment na parti oyo mususu wana oyo bino bozo kanisa ke ba vandinye bazo sale lo côté. Bazo sepela na mouvement na bino oyo. Bazo sepela na mouvement oyo ba regarde le peuple congolais omoni bango bazala kabo ceux qui mouvement mukeka ka bakoti mbutu bakomi ko swana bango na bango. Bakomi ko potana bango na bango. Bakomi ko loba n'importe quoi bango na bango. Est-ce que bino bosubo yoki bosuboyoki vraiment na côté nyonso ya ba rwandais tout ce que batona bosuboyoki bango na bango bazo swana. Est-ce que bosuboyoki ke oyo boy baswani bazo potana kaka côté ya ba opposant kaka côté ya ba
peuple congolais kaka bato oyo bazolo ba kenon baza ba bundeli mboka ya solo bato baza koni bato oyo vraiment ba betaka vraiment likofi na mesa bato ba umela na komba pona bitumba oyo ya mboka na biso Congo nde bazoko tsa susu mbutu kaka bino lisusu au lieu de mobiliser le peuple congolais au lieu de savoir que tout ça ce sont des distractions botala nanu distraction linga kota ke bangolais ba bengani ba congolais distraction linga kota balinga ba bandasko mafinga bangolais na ba congolais mafinga nyoso wana pona nini ba tourner bino regard baloba ke non moni peuple congolais lela na distraction ndenge makambo ya musique eza isusu te makambo esko bakomi kotutisa bino na bino mitu bino moko bakomi kotutisa bino mitu peuple congolais tolamuka biso toza na besoin te ke omoni bino baluba nga na regrette kozala muluba toza makila moko soki lelo bazokisi yo mukongo bazokisi muswahili bazokisi muzombo mutu abandundu ezaka makila moko rouge nde ezobima ezana makila mususu te bandeko totika tribal totika makambo ya polémique na ba média bango bazo sepela balobi oui omoni kasiti bakomi kofinga na bango na bango. Bonsoir ma belle sœur, ma petite fille, c'est qui ah Bénédicte, comment tu vas? Ah bonsoir à toi ma belle, bonsoir ma bana. Totika ba distraction oyo totika yango pourquoi tozonga na nusima tozonga sima tango makambo oya kyungu wa kumwanza ndenga ba bengana ki baluba kuna nyonso na Kasai na Lubumbashi bango to ba se retrouver ki na Kasai bande ko tozonga na nusima avant to réagir to mekana nous vraiment to koma batu to zala batu. Bonsoir Kif, to zala batu pourquoi il faut ba histoire oyo leki to meka ko sala pour que et attraper biso lisusu te. Bino bazo mona sko ba polémique ko bozo kende nango e ko yeko toucher lisusu nini abaluba boy e ce qui bango ba to ko sala bango boy to ko bunda to komi ko bunda biso na biso to komi ko bunda mwana Congo komi ko bundisa ndeko na peuple congolais to longo na distraction so bozo oya zana likambo ko yebisa Félix est disponible. Félix est la mutu nyonso ndenge bozawana ndenge bino nyonso bozawana boyebani na sens nini ya ke lelo soki ozu possibilité ya kozwa Félix soki ozu okoki kosala par tous les moyens occasion komona na benga Félix benga bato Félix benga bato IDPS yebisa bango ke boyebisa leader na bino makambo oyo azo sala eza bien te tolobi biso nyonso tokende na marche IDPS ezalaki te tolobi boy essayer un peu d'attaquer Félix direct botika koya koluka polémique ya kobanda ko finga batu to boy bozo kende au-delà bokoki kozala bozana ba raison na bino bokoki kozala bozana bino na kanda mais kanda ngo sikoyo nde to kende ko libérer ngo Congo kaka na bakanda Congo ngo to kende ko libérer ngo kaka na mafinga Congo ngo to kende ko libérer ngo kaka na trahison Congo ngo to kende ko libérer ngo kaka na mbutu peuple congolais to lamuka au lieu ko bandako oya lobby gauche à lobby droite to passe vidéo à sali oya lobby boy oui c'est bien tozo pesa batu ya ba journaliste batala bango bazwa ba vie na bango ba mata c'est pas mauvais mais il faut savoir tozo lo ba makambo oyo ezo tonga ou bien ezo boma parce que tozana bana na bandaku tozana basi tozana mibali tozana tout tozana ba famille faut yeba ke tango nazo lo ba oyo ça va apporter quoi. Est-ce que bana nanga tango bakolandango qu'est-ce qui va arriver? Peuple congolais totika ba distraction entre biso na biso. Je vais vous dire une chose. Biso nyonso to attaquer kawa tango papa na biso Jean-Pierre Mbemba bimi na prison allez to attaquer to lobi boye il faut asala boye to il fallait comment ki na Kinshasa pona nini a loba kité pourquoi sala ki discours te pourquoi boye c'est bien. Mais lelo oyo totiki nanu likambo botozabi yamba trop peuple congolais siko awa distraction eza nini IDPS bino bokanisa ta soki lelo Félix alingi akende kota Kabila soki a décidé akokende na aza libre muto akokanga ya azate parce que bango nyonso ndenge bazawana que ça soit Félix
que ce soit Katumbi, que ce soit Jean-Pierre Mbemba, que ce soit peu importe tout le parti politique nyonso wana, ba yebi point faible la Kabila. Ba yebi que non ba liana Kabila, ba fanda na Kabila. Ba yebi c'est quoi qui est Kabila qui donc alinga kanini, aboya kanini, abanga kanini, azala kandenge nini. Pourquoi tout ce temps-là ils n'ont pas réagi? Ba réagir té. Mais ce qu'on bisoka ba peuple nde tozo kufa. Kuna na Kasai bazo boma, kuna na partout makile zo tanga biso tozana to komi ko boma na susu biso na biso. E komi ka oya leki boya fingeli mama ya oyo. Oya leki boya fingi ndeko ya oyo. Oya leki boya fingi bandeko to changer dans nos mentalités. Yangonde na lobby les lois ta pouvoir en ata le lo Kabila kei. Muto ko zo pouvoir. Il faut vraiment qu'on travaille encore vraiment congolais. Congolais ça na maturité, mentalité congolais faut qu'on lamba ngona ndusu ko tchongo penza na zungu ko tamiza ngo penza bien. Ko tamiza ngo bien parce que eza normalité. Eza normalité nga ezo pesa nga kanda nga na leki a te pono défendre IDPS. Nga pe na défendaka na lobaka makambo o batu nyoso IDPS nga na saki une fois vidéo na ngai pour dire que mutu oyaza pour peuple, tozo appuyé, oyaza contre peuple, tozo loba. Mais vous êtes libre de parler. Mais ma finga ya kokende au-delà, ko finga surtout ma parents. Mama taza kizengi, mama taza malamute, mama tazo tambola za koka, ata soki azandenge nini. Mutu na mutu azo benga mama na ye maman. Moi je demande vraiment qu'on ait un peu du respect envers vraiment le dame. Parce que les gens qui te fingi ba maman, c'est comme si bozo finga ba maman oya binopé. C'est comme si bozo finga basi na binopé. Parce que moi c'est nem ta memaka, a memaka mwana. Ezala mwana muke, ezala mukolo, ce qui a sa boti, ça veut dire que azana pouvoir wana ya komema. Ceux qui vont attaquer Félix, bo attaquer Yebokende. Bokende, nazo lingana lo basiko yo boy. Bato oyo baza sima ya Félix, bato oyo baza sima Katumbi, bato baza sima ya Jean-Pierre Mbemba, tous ces gens-là, boza tellement ebele, moi na tanga bin kombonyo so ezati. Bomi la kisaka que moi je soutiens Katumbi, moi je soutiens nani Félix, et moi je soutiens Jean-Pierre Mbemba. Au moins on sait qui est qui. On est boza la ba hypocrite. Bino nyonso bozo jouer baje moko ya mabe. Moi, je vais retourner un peu na discours oyo Félix a salaki na Kinshasa. Félix a lobi na peuple congolais que tozo linga lisusu makambu ya polémique te. Tozo linga te boya bisabiso ke oh yo za leader. O monite ke yo leki ye na nini, yo leki ye boyo yo. Félix yo boya ki yango. Pourquoi les loba batusko ba komi ko balukela yo batusko ba komi ko loba ke yo ke ko linga machine kuna voter yo komi siko o balukeli peuple parce que yo ndem to sali discours que vous êtes là pour le peuple siko le peuple wana ozo pesa ye mu Congo peuple wana o komi ko mona netike yo obongi makambo nyonso eza malamu pona yo. Est-ce que tu te rends compte aussi na place nini ozo mitia entre yo na peuple congolais? Réfléchis papa. Réfléchis na makambo oyo zo sala. Soki ba koseli yo yonde muto yebi. Mais soki oyebi makambo nyonso bazo loba na ba média, makambo nyonso bazo beta sete na média. Soki yo za conscient que non makambo bazo loba eza solo. Papa na ngai, grand frère na ngai, ndeko na biso, papa na biso, yaya na biso, zonga sima, tala sima, zonga mutu. Parce que peuple congolais a na souffrance. Tozo bundela Congo pour l'intérêt à Mutumoroti. C'est pour toute une nation. Donc tout le peuple congolais. Congolais azana pas si Congolais azo souffrir. Congolais azana na mawana minute oyo. Et tikali combien de jours bandeko? Et tikali combien de jours? Total à ce qu'on a internet, il y a que maintenant le problème de IDPS. IDPS. Nani Félix okomi ko finisa na papa na yo aza awa na marque awa soki na habite ba chai na chambre froide ou bien soki wapi kaka likam na bino a Congo o bokomi ko finisa na papa oya papa Tshisekedi awa na nini nyonso wana nini bakomi ko rappeler makambo papa na wasalaki papa ça ce qui est passé peuple congolais c'est déjà passé. Vous n'êtes pas là pour la rebanda ko rappeler Félix makambo papa na sala bo attaquer Félix bo la que papa na wasalaki boy. Mais toi tu ne dois pas faire la même chose. Toi tu ne dois pas aussi faire la même chose. Nous on a besoin que muto oya ko accompagner peuple na victoire.
Ce qui a monique à coquine bitumba oeti. Ce qui a monique non guerre oyo, est vraiment longue et populaire pour naïe. Et c'est vraiment une charge à zoko comme mangote. Aza libre ya kolobake non j'ai des missions où je suis maintenant je ne suis plus opposant et puis aza libre. Au lieu de chabatu mbutu mbutu, au lieu de koti sabatu na mbutu mbutu, au lieu de koti sabatu na ba distraction moro boye, batu bazole la keno Congo na biso wana eza na mawa, batu ba mekata ko revivre à temps muke, to komi siko ko vendre la distraction ya nini? Ya IDPS. Félix, papa nangai, ce que au monique, ça ne va pas. Et que quand tu te regardes gauche-droite, tu sens que tu n'as plus vraiment la force de continuer le combat. Essaye de dire à tes frères et sœurs, au Bengisi Katumbi, au Bengisi Kamere, soi-disant, au Bengisi Jean-Pierre Mbemba plutôt, au Yebisi mon cher. Moi, je crois que je suis au bout. Je n'en peux plus. Je ne sais pas continuer. Vraiment, na monique na soukeli awa. Ba comprendre yo. Moutoko beta ou pe azate. Moutoko salon maba azate ba lo bakaka ke ah OK, c'est comme si bozo kende na nzela, muto alembi na ye. Abemi na ye lu nini ba masasi peut-être belé lokola ba soda lokola bazo kende na guerre. Oya monique azoko kate. Asukeli wana so ba bete masasi, ba beti masasi akufeli wana baninga ba continuer chemin. Ça ne sert à rien. Oya kokoti sabaluba nyonso na ba polémique na yo. Oya kofingi sabaluba nyonso tina ba miselekete tina bato baza même pas kofinga baluba, ba komi kofinga baluba. Tina bato oyo kutu baza même pas na niveau peut-être ya papa na yo, ba komi kofinga baluba. Tina bato oyo baza même pas bandeko. Même si Bamsous national de Komo Bisanga, oui, BBC c'est normal. Bafinga maman Marthe, parce que maman Marthe il est dans le politique. Bon, moi la maman Marthe na bureau ni. Ngana yebite peut-être bino boyebi. Bon, maman Marthe avant dans la bureau ni. On a ba politicien, bazo travailler ensemble. Aza pe victime à makambo belé, peut-être. Même si Azama c'est pas le moment. Moi je dis peuple congolais, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, bandeko. Bon, partager vidéo oyo et faire peut-être raisonner baluba mususu. Moi j'ai vu tous les baluba baleki. Na moni bandeko na biso ebele ba chat baleki ebele. Moi na tanga ba kombe zate po binomo bo mona na ba réseaux sociaux. Na zo regretter ko zala muluba oh mais mon cher. So zo regretter ko zala muluba kende ba bendo makila comme mon Congo, comme mon Ngalo, comme mon Swahili, ou comme je ne sais pas, ou comme mon Yesu. Il faut savoir affronter le problème. Ceux qui sont comme moi, on a sali le problème na kati anda kunayo, okoye biseke ah vraiment na regretter ko bota yo na regretter makilo ezakati no poser baluba. Oh bon maman na yo. Ça veut dire eza guerre, il faut se battre. L'homme doit se battre. Il faut avoir vraiment la force de continuer le combat. Il ne faut pas baisser les bras parce que l'IDPS vous a démoralisé, parce que l'IDPS vous a fait je ne sais pas quoi. Mais non, c'est pas comme ça. Ceux qui bosa vraiment mi bali ya solo, il faut boler kabolo ba kenon bandeko, il dépêche soka ko koya na ye, soka ko kende na pouvoir en place. À kota na ye, mais nous on doit continuer le combat. On doit continuer le combat. Bino bolo ba kenon, bo vandisi, bino batunyo soit parti na opposition, bo vandisi ndeko na bino mon cher. Oh yozo sala wana ezalaka te. Bo telemelié. Comme ça, qui réponse moi je ne sais pas si dans la parti politique ou bien tous les partis de opposition, il faut quand même la porte-parole na binoti. Il faut la porte-parole quand il y a un problème comme ça, votre porte-parole, ceux qui n'ont pas vraiment ceux qui journalistes na bino ou bien nini aleki alobi aye koloba non toyoki boy mais les kamboza boy. C'est comme ça. Pour apaiser un peu peuple. Peuple azali kolo trop bande comme makambo ekokende mabe makambo ekozo risquer même biso tina tozonga sima makambo ya bakungu kwa kumwanza ndenge babengana ki bande kona biso baluba kuna na Katanga biso tozaki ba victime babengana bayaya na biso kuna na Lubumbashi ba perdra makambo na bango ebele banda kuna bango na Kolwezi partout babengana bango et pourtant c'était des gens vraiment bien respectueux bien vraiment connus bazo sala misala kutu ya malonga. Pourquoi? Parce que balou baba zonga mboka na bango. Mais et pourtant toza tata moko mama moko.
Totika, bien sûr, on parle de tout le monde, on parle. Totika, la rana ba histoire. Il faut totika, on commander histoire annoncée. On ne doit pas vivre encore le même, même histoire. Pour le moment, Makamboza na Cézo Pelamoto, Makamboza na Céza. Et ça bien été peuple congolais. Bisosko tokomika ko vanda na média. IDPS yo, na yebaki yo. IDPS tatano moyibi. Tshisekedi moyibi. Tshisekedi mboye. Collabo. Oh bandeko. Aza collabo sa koti kuna na malilité. Bokendo na musaye pour beta eh. Ou bien boko linga bosa la susu nini. Boko beta pour boko bomay pour la deuxième fois. Bo attaquer Félix. Bon, attaquer Félix, bon, il sait que non, Félix. Bon, mais moi, je fais un appel à tout le monde. À tout le monde, oh, il y a Monica capable, il y a raconter Félix. Pose un contact, bon, il y a proche, bon, c'est une audience. Bon, le que non, nous, on veut voir Félix. Ce qui est pas en volonté, au coup, on a bino, bon, ça, les réunions, bon, c'est pas ça qui réunion à Bruxelles. S'il y avait un homme qui était capable, qui voulait vraiment poser toutes ces questions, qui voulait vraiment se défouler de tout, qui voulait vraiment parler de IDPS, expliquer c'est quoi IDPS. Il fallait Kotawana. Il fallait Kotawana, Kotipé. Oui, bonjour, monsieur Félix, c'est Tulombo. Abandi ko poser ma question, et tout le monde a quand on a poto abandeko. Puis ce qu'on n'a pas lobara na ba média tozo loba lobaka. Hein? C'est quoi mon toyer libino azala mboka o, aza a la Bruxelles, ana kinité, aza peso ki wapite, aza a. C'est quoi bino bozo finga mais aza a. Au lieu de oui, mais c'est Félix, nous on a entendu ça. Tu veux nier, regarde, les preuves sont là. Les preuves sont là. Et dis-nous qu'est-ce que tu veux. Hein? Bon, ben d'accord, rappelez, Félix, n'est pas tout qui na siège na bango kuna na IDPS. N'est pas tumbi batu. Batu on a batumba qui on a basaki na ba famille na bango. Batu on a batumbi on a certain papa, oh vraiment azawa na minute oyo. Babenga bana na ye peut-être abota tika bana wana batika la ba orphelin tilelo na habite ce qui dépêche à charge ya bana wana je ne sais pas mais au lieu de y souci à babiloko ya bongo nous on est là en train de se distraire oh ya fingi mususu ya loki à ça des droits de réponse oh mususu bandeko pourquoi toutes ces conneries pourquoi Congolais ko lamba mentalité na wana ti pourquoi on ne peut pas voir les choses dont vraiment hein regarder un peu les choses comme il faut. Toti kaba polémique. Moi je dis aujourd'hui, Mututu Oaza aligna s'appuyer à Félix. Il n'a qu'à rester avec Félix. Celui qui veut s'appuyer avec Moïse, il n'a qu'à s'appuyer avec Moïse. Celui qui veut rester avec Jean-Pierre Mbemba, il le fait. Mututu, le peuple congolais est libre. Parti politique qui n'a bino ba opposant. Bon échouer. Bon réussir. Mais bino batu oyo boza sima ya ba opposant. Botika bango te boza la kaka sima na bango. Comme ça là on sait voir que bokenda pour na ba intérêt ta. Bokenda pour na ba 1000 euros te ba 500 euros te non bozala. Bo demeurez toujours derrière vos présidents là, bo demeurez toujours derrière vos leaders. Comme ça on sait que non n'a pas sipé na bisengo, vous êtes toujours ensemble. Comment on sait au moins on sait plutôt que wana aza Tshisekediste. Ah, wana za katumbiste. Ah, wana za muta Jean-Pierre Mbemba. Wana za mutu Angwanda. Wana za boy. O mato yebati. On a bobeti sabatu mitou ce qui n'engeni. Ngalelo si par exemple, il y a quelqu'un qui me dit "Ah mais toi tu es qui pour le moment je n'ai ni Katumbi, ni Félix, ni qui. Mais je défends le peuple. Je montre un peu ma Kamunenge Zali clairement. Moi je vous dis aujourd'hui si j'ai l'occasion de voir monsieur Félix, je vais lui parler comme je parle là. Je dis, c'est quoi ton objectif? C'est quoi ton souci? C'est quoi ton l'avenir? Qu'est-ce que tu proposes pour l'avenir du peuple congolais? Moi qui vous parle là. Je vais vraiment à l'occasion, mon ami boy, de croiser M. Félix. Moi, parce que si je veux, je peux le faire. Je peux le faire si je veux vraiment croiser M. Félix. Je peux le faire. Mais, ça moment parce que ça va distraction comme il IDPC, bazo pedisa moto kuna na Kinshasa kutu n'en parlons pas. N'en parlons pas. Bande ko bino bazo kanisa qu'est-ce que maintenant les opposants ne peuvent pas avoir bagarre de corps na Kinshasa. Batu kuto e batu ba Colombo kate, bazana bagarre de partout gauche droite bazo. Bino soka Félix soka zana batu kuna na Kinshasa kuna bazo garder ceux qui bazana na ndako na bango ceux qui banane des problèmes. C'est ça le problème. Hein? Ceux qui zaki ke epona bagarde ceux qui mutazana garde mais le papa na kufita
mais le Mobutu a koufate, mais le batunon so ba koufa bazaki vraiment bazola la vraiment ba garde corps bazawana. Lelo musée a koufa kit. Musée azaki na ba garde corps te. C'est pour vous dire que ce sont des futilités. Tous s'intéresser na ba makambo na te peuple congolais. To lamuka, to fongola misu. Dans mon que quand on a besoin moi distance moulaï, moi temps ébélé à koleka na média, te makambo za tellement ébélé, histoire eza tellement ébélé, ils ont vraiment ils ont ça la salité trop. Ils ont ça la salité trop dans le sens il y a que ba congolais bazakaka donc bazo se laisser emporter dans tout le mouvement. N'avant nyon sezo ya ce qui est na gauche, ba qui est na gauche, ce qui est na droite, ba qui est na droite, ce qui est devant derrière, mais vous êtes où là? Vous êtes où là? Vous pouvez faire des années à Kobundela Mboka, c'est pas mauvais, mais il faut avoir un objectif. Faut pas se distraire na ba makamba pamba, il y a IDPS, ce qui IDPS c'est quoi ya za peuple mobimba. Hein? IDPS c'est vraiment za peuple mobimba. IDPS c'est qui capable. Nakasa ikuna babomi bazo boma bande kona bangoti. Quand vous regardez bien tous les IDPS, ce sont des balouba, ce sont des bassoyés, des bakons, il y a tout le parti là-bas. Mais pourquoi besoin viser kaka balouba nakati ya IDPS? IDPS n'est pas formé que de balouba. Dans cette mission, j'avais dit qu'il y a les Congo, les Bangala et tout, il y en a là-bas. Hein? Il ne faut pas seulement que Banda, on a regretté que Bota Mamoulba. Toi, tu crois que quand tu regrettes d'être Moulouba, alors ça change quoi? Dieu va prendre le ciel et la terre, il va s'y plier, Kokangi Sango. Arrêtons un peu de se distraire entre nous. Arrêtons un peu de dire n'importe quoi. Ça n'a rien à voir avec la tribalisme. Ça n'a rien à voir avec ni nationalité Moutou. Ça n'a rien à voir. Quand tu es congolais, c'est tout. Tu es congolais, c'est tout. Il n'y a pas question de Moussoyi, Moukongo, Mungala. Non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Bino bozo bateke écoute ezala ba Congo mususu bangala mususu basoyeli mususu so ba vandi bozo ka bazo benga la bandeko. Jamais okikoyeba ke azande ko akoyebi so ke non c'est ma sœur, c'est mon frère. Mais biso tolingi koloba pioro. Ce que tali batunyo so bazo chamino kona be media bazala ki sima IDPS kakaboy. Babando betele Félix wana tisi maboko atango ayaki na sima ya côté ya hôtel Ibisa wati. Hein? Bozo kende kola na bango ba pat. Si quoi rabino wana lisusu bokomi lisusu na ba polémique. Hein? Bozala na position moko. Bozala position oyo pesa Patrice Ayemba, vous n'êtes ni chaud ni froid. Bokomi na ba distraction moko grande sœur nanga Jeline Nzimbu. Bokomi na distraction moko ya pas possible. Na bango nyonso wana tomo ngana lobia ngo bien, je suis clair. Je suis vraiment clair. Les lots tozolo banaba média na poto parce qu'on sait que non, tozala mboka loi, on est libre et tout. Mais il faut savoir quand tu parles de quoi. Il faut savoir quand tu défends quoi. Peuple congolais. Ngana zo senga na bino hein. Tango bozo landa avant bo partager ba vidéo na bino so ba tindeli bino bo bandi ko partager pour na kolbaka. Yoka muluba ala ndenga lobi, yoka chatumba ndenga lobi. Yoka ceux qui je sais même pas papa Mike Mukeba ikuna ndenga lobi. Yoka Daniel Safu ndenga lobi. A lobi vérité ya IDPS. Wana pe ba to média nde ba mami ki penza titre moko ba koloba o vérité nyoso IDPS. Ebimi, on dirait tango kolanda siko vérité wana buzoba na buzoba. Bon mami ki kaka titre moko boy pona kwa tirer batu tango ba banda kolanda mama na buzoba. Tozala batu faire ayemba tala sima zonga mutu. Eza moment te bande konanga moi je vous demande vraiment to se concentrer na likambo moko to koti déjà na mois de novembre. Mois de novembre, bandeko, au lieu tozala, na ba distraction, moko ya koloba, IDPS aza lokola, mwana bunga nzela, IDPS aza lokola, mwana oya senga ki papa na ye, papa, pesanga parti ya biloko nanga na kende. Ake kolia ngona désordre. Botika ya kende, soka ko kende akende. Botika ya kende, ako kende kolia makamune na désordre. Tango yesko ako zonga, wana kofuka malisusu pour aluka bénédiction ya papa nae. C'est comme ça qu'il faut considérer maintenant IDPS dans ce moment. Botika yeso ki ako amoni kaza fatigué azo koka lisusu te, ayebi peut-être valeur à peuple congolais te. Botika ye ceux qui ont parti politique, ils ont parti na bango, ils ont famille na bango, botika bango na famille na bango. Mais botika ko finga maman nae. Moi je parle vraiment ya maman Marthe, non. Bonsoir Marie-Hélène, bonsoir ma belle.
Il faut totika ndeko finga mama wana aza pe innocent bandeko même si tozo le balelo ali amongo nana aza la preuve bino tango ba pesa maman Marthe mbongo to boité soki total pe na constitution mobali na ye azalaki peut-être akufa kiti c'est normal peut-être ba pesa mbongo non c'est normal aza veuve c'est normal ba pesa bon so ba pesa mbongo ba Rwandais bazoli mbongo ya bino kuna na Congo ba Rwandais ba vendeli bino na mboka ba chinois ba liembongo na bino ba tutu bazoli mbongo na bino na Congo bozo finga bango te kaka mbongo o mama Martha aliaka ana poto batindela kai ndo bokomo vendela moyibi mama moko moyibi aza moyibi ayaki kotumba banda kuna bino koyiba na banda kuna bino ayibaki na banda kuna bino te to sala vraiment très attention na makambo tozoloba to sala très attention na makambo tozoloba bandeko to sala très attention aza mama to pesa respect parce que au finga mutu mususu jo mususu romo regretter olobi soki na yebaki soki na okokama boyo zo finga mama wana kaka ya yeko bala mwana na yeko bala mwana na bino be mwana noko na bino bokomi ko se retrouver na mariage bo se retrouver na mariage okomo loba aïe si je savais maman oyo na finga est grave aïe bandeko bolimbi c'est parce que bazo benga bo comprendre eza direct bazo benga bazo mona vraiment makambo ndenge ezo salema awa peuple congolais nazo senga bino tolongwa na distraction na lobi à partir à lelo bomo na IDPS lokola mwana oyo asenga ki bozue papa na ye akeko bebisa yango libanda soki ye moko abebisi bozui na ye soki alingi ya kozonga ya kosenga peuple congolais donc azonga na ndaka papa na ye azonga na mabela Congo azonga penza na kati ya ndaku ya ba parents asenga pardon kaka yende mtu ayebi biso toza banzambe te toyebi idée ya Félix te na minute oyo bolobela ye ngana pekisi mutu te boya koloba ke non comme Félix opposa Moulubas rien à voir moi je suis aussi contre tout ce qu'il est en train de faire contre naza vraiment contre parce que ça na ba mususu bakufa makile tanga trop pour na ramboka wana donc makila wana ikoko kende pambate il faut vraiment qu'il y ait une récompense mais yangonde na zoloba bozala oyo aza capable moi je dis bo meka ko sala na ba nini na bino parti nyonso oyo c'est pas ba opposant tout oui bo meka ko sala na ba envoyé spécial na bino na ba porte-parole na bino quand il y a des choses comme ça essayez bo leki bo expliquer peuple congolais ça a besoin ayoka vérité oyo ezobima na minoko na bino oyo bino moko Félix tu peux dire oui natindi par exemple Fulani boy je ne sais pas qui OK c'est mon porte-parole nanga akende a éclaircir situation ndengezali to boy bouche à bouche yango ndezo bomba yango ndo moni lelo média etondi na buzoba etondi na mafinga et comme vraiment danger et comme vraiment danger bandeko. Et comme il danger peuple congolais nazo senga bino to kota na distraction ote makambo tozo lobango bo eza plaisir pona koloba biso nde tozo kanisa ngo bon mais bato baza na passe po biso to vanda bozo mela miliki na tongo bozo ya bambala na bino bazo ya bambala na tongo mais tozo kanisa bato oyo bazo kufa kuna na Congo te peuple congolais na minute oyo ba mususu bazo ba même pas lobi bakolala ou bien bakolamuka ou bien bakolia nini to sakana na mabele wana te parce que baninga bazokufa baninga musu bazana bazembi baboti na condition ndenge nini ba mususu bazokufa baza même pas na moyen kokunda batu ba mususu bazana passe peuple congolais to sala très attention tant tozo s'engager na ko défendre tant tozo s'engager na osala likambo il faut tozala na mitema pourquoi ya koloba ke mais oui bozongi sa Félix na ba vidéo na nyonso oya sali bozongi sa Félix na siège na bango ndenge batumbaki batukuna peuple congolais totika ba polémique wana bolie mbongo mais mbongo wa Congo soki balieti za mbongo wa Congo siko to comme la distraction ya ke ba collabo balie mbongo qu'est-ce que nous on a foutre avec ça toza na posa ke no Congo e bonga mu bato kutu baza sur place bato kutu bazo détruire mabele baza wana bazolia mais biso tozaka na musika maloba koloba biso boye peuple congolais soki Félix alingi azwa nzela na ye vraiment monsieur Moïse Katumbi monsieur Jean-Pierre Mbemba Martin Fayoul tous ces gens là soki bo monique vraiment balingi ba lâcher bino et pas Félix il faut bo la ki ça y est que bo sale lango marche qu'est-ce que vous attendez quoi
Beauté les mélango. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi vous-même vous mettre vraiment devant le média ou devant les caméras? Appelez vraiment des journalistes, vraiment France 24 ou je ne sais pas quoi. Passez vraiment, dénoncer toutes ces choses. Il ne faut pas envoyer les gens, il ne faut pas envoyer la polémique, polémique, tout ça va tout mitou, tribalisme et quota. Non, non. Essayez un peu de mettre les choses au clair devant le peuple congolais. Hein? Peut-être Bino Boza mieux placé, il y a qu'à expliquer au peuple qu'est-ce qui se passe au fond de l'eau là. Il faut vraiment expliquer le peuple congolais. On est en train de se distraire nous-mêmes, on est en train de se détruire nous-mêmes. Et Bino Bozo lia bambala, Bino Bozo melamini qui boza na bagarde bon melu whisky na Bino Bolali dodo tranquille ponya ba bébé. Du moment où les autres sont en train de souffrir là-bas. Quand on aime son pays, on peut les soutenir même de loin. Quand on aime son pays, on peut vraiment tout faire même de loin. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous faites pour tous ces gens-là? Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez quoi? Vous attendez que Kabila puisse partir? Vous croyez que Kabila doit partir comme ça, il démissionne facilement? Bam! Il démissionne. Bino Bozaki na epembenit. Vous savez de quoi il est capable? Hein? Bonsoir Myriel, bonsoir. Bien, moi Bana, comment tu vas? Hein? Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez maintenant faire noyer le poisson comme si vous ne savez pas de quoi il est capable? Vous croyez que Kabila, si c'était pour partir, il allait partir depuis longtemps? C'est parce qu'il a encore son projet pour le peuple congolais. Il a encore le projet pour le Congo. Hein? Il va encore détruire plus. Il va encore aller vraiment jusqu'au fond. Il doit encore continuer à signer un contrat. Hein? Maintenant, vous êtes là en train de dire oui, Félix a trahi Bisso, Félix ce n'est pas des nôtres. Et comme ici, beaucoup de gens ont baluba. Bilo bo sarana baluba te, hein? Bo sarana baluba te, bo kanisate ke baluba nyo so bazandenge moko. Parce que ceux qui ont landi pena makambouana, car bino na bozo finga, ceux qui Félix a bengi bino ka pembe, ya reçoit 10 000, ya reçoit 5 000 borokende. Boza sans position. Sans position. Sans position. Yamande nazo senga na bino bandeko. Tolongo la distraction. Tolongo la distraction parce que ça commence à être chaud. Makamba ya kotika ya ba Rwanda bazo lia mabele, bazo bebisa mabele na biso kuna, bazo détruire, bazo profiter na distraction na biso, bazo continuer ko bimisa lisusu, copier plus. Po ba yebi ki ha congolais na minute bazo se distraire nanu na bangolais, congolais na minute bazo distraire nanu na boye. Bandeko. Bandeko, bino boyebi histoire ya bangolais na ba portugais art. Mais ce ba kekuna ba kenda sans problème. Sans problème. Yo kanisi bitumba za pona nini kaka Congo na biso za kaka par terre. Congolais komi na lokola ata papier toilette za na valeur. Nyonso wana ezaka biso na biso nde tozo bomana. Ngana ekobeta sete na poko ya lelo. Na ekobeta sete na batu nyonso o balandaka ngai. Batu nyonso baza na ligne. Bandeko tout bandeko bo partager vidéo et kende komela batu tout oyo bazo finga et komela bango, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Moulouba moko asali problème. Affronter Moulouba wana, ne faut pas généraliser tout le monde. Ne faut pas insulter tout le monde. Ne faut pas qu'on finga ba parents. Surtout ça. Il faut pas vraiment déconner. Parce que na lobaka toujours que ezana baluba oyo bazo défendre mboka et na baluba mususu bazo détruire mboka. C'est comme ça. Dans la vie, c'est comme ça. Kokobota le lobana na mwana moko comme le rebelle. Soka komi rebelle na ndaku, akokoma rebelle o mata o kita. Soko sale forcé akobima na nzela keya. Alors pourquoi pas ne pas faire aussi les efforts pour le Congo? C'est comme ça. Considérons les DPS comme ça que non, akomi na rebelle. Akomi rebelle. Alors ceux qui akomi rebelle, ce n'est pas tout le monde. Hein? C'est pas tout le monde. Hein? C'est pas tout le monde. Moi, je peux encore accepter vraiment que Mouto bima na média, bima vraiment kende na France 24, kende na Euro, c'est ba chaîne à miner avec toutes les preuves, avec tout oui, vraiment M. Félix a accepté de collaborer avec M. Kabila et tout. Là, on peut comprendre avec des preuves vraiment qui dit comme ça. Au moins on sait. Et puis comme peuple congolais, moi je vous dis que ce n'est pas facile. Il ne faut pas croire que Kabila reçoit pouvoir. C'est faux et archi faux. Élection et causalité, mais à aucun de na facilité. Il faut vraiment qu'il y ait vraiment makila et kotanga. Bolinga tena Congo makila et kotanga. Pouvoir nyonso, il faut makile tanga. Kozwa pouvoir, il faut du sang. Kotika pouvoir, il faut du sang.
Parce que ata yesu mwana nzambe pour biso lelo toloba biso tozala lelo to mi benga vraiment le racheté de l'Éternel. Vraiment le victorieux, c'est parce que lui-même il a versé son sang à la croix. Ça veut dire qu'il y a un prix, il y a vraiment un prix. Mais oh si bakufa on a conquis, qu'est-ce que vous voulez encore? Vous voulez que ma tout continue car pam. Peuple congolais to la muka. To la muka te se concentrer na makambu oyo, ceux qui lelo bato ba opposant na ba pesi, ceux qui ba combattant, ceux qui na ebite ba benga bango susu ba tous ces gens là, même tous les journalistes, tous les cornifoites, tout ça, ceux qui ba pesi bango mbongo. Moi je trouve tout normal. Je trouve normal pourquoi parce que ba bazo da mbongo wana na Congo hein, baza ba Rwandais, baza ba Burundais, baza je ne sais pas des Chinois, nde bazo bazui penza mabele na biso bazo régner na bazo donda nango. Mais ceux qui lelo bango ba ekozwa mbongo ba pesa mutu, ba pesa me ko finga ndete. Ko finga te lo ba makambu éclaircir likambu ndenge ezali. To tika te ke opo ba yoka ba sentir, mutu ko sentir peuple congolais a besoin de sentir te. On a besoin de sentir biso te ko finga non peuple congolais. Na biso pe baluba to kota na distraction ote. Bozo kota na distraction po ba kumisa bino o komo finga ndeko na yo. Hein? O komo finga ndeko na yo, otiki Félix, o komo finga na bokomi ko finga na bino na bino. Oyo boy. C'est quoi ça? Qui ne sait pas que babenga baluba vantar? Qui ne sait pas que babenga baluba tazane loko talinga komi mona boy. C'est ezaka caché basi bamba des années. Biso to ko changer ngote génération na biso ko changer ngote. Et ko changer ngote bandeko. Mais eloko nga nazo senga vraiment peuple congolais to fongola miso. Onyo soza ba distraction. Pour nanga ko to clôturer nanu, to zo nanu likambo ide peso yo, to tchango entre parenthèses. To tikango nanu, to tala o ezo kende liboso. To tala o ezo kende liboso bandeko. To fukama. Congo on eza punition nzambe to fukama. To fukama parce que richesse o eza na Congo. Eza richesse moko. Si ceux qui kosila mbelesili. Ceux qui oscillent en Bélécili. Tant que même les Occidentaux sont toujours là en train de nous diriger jusqu'à aujourd'hui, de donner des conditions jusqu'à aujourd'hui. C'est parce que il y a encore vraiment à faire là. Il y a encore vraiment, il y a encore la richesse. C'est quoi biso na biso to banda koboma na biso to banda boye jeli nzimbu loba atali kambo ya partager les vidéo o hein Congo Poupola hein vraiment beau partager vidéo o na moni bande ko nyonso vraiment baza na ligne hein Mireille Biselele hein nyes na partager les vidéo o parce que oyo et comme distraction. Et comme distraction, Marie-Hélène, et comme distraction, Maman Langai, ça devient vraiment distraction. Toti kanan ko. Tu sais, hein, il y a un na yebisa qui est le grande sœur nanga. Na yebisa ngabi ya Jili. Au moni makambo oyo, ndanga zo kende boy. Et ko kende ko toucher makambo ya tribalisme. Parce que ceux qui t'okebite et ko kotika makambo ko benga na ba Rwandais, ba Burundais, na ba Chinois bazo bebe samboka et ko koma sikoyo makambo baluba. Bino bokanisi mwana muluba za na makila congolais na kati ya nzoto na ete. Bo potana na ba congolais kuna na ba Rwandais kuna botika bozala na unité, bozala vraiment tozala ini poto bunda bitumba oyo. Bracelet moko jamais kokolela na loboko. Il faut qu'il y ait 2 ou 3, 4. Comme ça, on sent qu'on est ensemble. Ce qu'on bino ba opposant wana, bossa la très attention. Ceux qui boye pour distraire le peuple congolais, maquiller le peuple congolais, ezana ma peka na bino. Ezana ma peka na bino ezo ganga. Ceux bozo banga penini, tozo yebate comment se fait-il que tout le monde a raté na ba poto awa parti opposant na baza wana bazoloba bazoleka ba meta bazoloba. Si Félix ne veut pas parler, si Félix ne veut pas dénoncer pour la machine à voler là, alors essayons un peu de s'en foutre de ça. Il faut bon là qui sait que malgré toi on doit avancer même si tu n'es pas là. Donc c'est ce qui moi na moko bunginzela, tu dois commencer à punir tous tes enfants parce que moi na moko bunginzela. Non. Tu ne dois pas vraiment faire ça. Il faut continuer. Yo, moi j'avance. Moi j'avance. Bonsoir Boulit, bonsoir beau-frère. Hein? Bonsoir les mariés, bonsoir. C'est pas normal, ce n'est pas normal. On est des Africains, on est des Congolais, on doit se battre pour notre pays. Arrêtons
comme le théâtre, le sokinin. Essayons un peu de faire très attention, peuple congolais. La monique na lobby mingi. On a lobby vraiment, c'est bon. On a lobby, ezaki moi message moko. Ils ont 3 clés place wana. 3 clés. Toti kama kambutoza nango ya ba distraction oyo yake baluba. Baluba n'a rien à voir avec IDPS. Baluba vraiment Félix Lou seulement la kabole chanson yon so tatu. Hein? Chilumukai chukaja numusombe champignon bantu bakaba fenda mwana wa muluba. Mwanza muluba kena ni valeur. Hein? Muluba kena ni valeur papa. Hein? IDPS vous parti wa papa weba wa chisekeju wa mulumba muula kwa so wa kumbondo mai. Hein? Kajilelo umpinjo we wanga chilumbu cha IDPS wa manyi kuswika mpinjo tangina muchindo ju media yonsu mutema mujibu. Media mutema mujilu partout bakaja mu Félix Chilombo bakufa tujini ma diplôme tatu wani kwena pepe mo kufingana fanyi mo we kwa shukutangila intérêt wa peuple. Hein? Tangila kwa intérêt wa peuple. Keba mushindu wa kuleje clairement situation où du penche qu'est-ce qui se passe. Hein? Il faut finir quand même mon histoire wa mwana wa mukongo. Il faut finir mon histoire. Tatu Chilombo finga koku finga na tatu. Hein? Finga na mu histoire finga na ujuma na fikana ni tatu papa Félix papa Tshisekedi wa mulumba mwenza ma erreur. Il y a toujours moyen que toi tu puisses vraiment attraper toutes les choses que papa n'a pas pu faire. Tu devais le faire. Hein? Tu devais le faire, Félix. Si tu es vraiment pour le peuple, essaye un peu de regarder qu'est-ce que papa n'a pas réussi à faire. Qu'est-ce que papa, parce que ça se voit que Yozaki Mwana Moko Pemene et papa qui s'intéressait à la politique. Alors, tu sais c'est quoi que ton père n'a pas réussi, tu sais c'est quoi le papa n'a pas fait, alors c'est toi qui peux montrer au peuple congolais, non. Hein? Papa Nangai. Batu baleli na ba mama mikolo komi olelisa bango na ba mama mikolo komi kolelisa bango Félix baya kolongola na bilambe pa ba koko mikolo baya ko modire yoyo mtoza na faye na ozana bana na oti. Hein? Ozana bana no papa. Hein? Banga makambo makubanga yo papa. Hein? Likambo nini boyo lelisa mokili mobimba likambo nini boyo media mobimba eningiani. Hein? Balobaka comme ndenge Marine Hélène nanga lobi les linges sales se lavent en famille moi bana mais les linges sales wana se lavent en famille balukaye ba solo là. Hein? Ba solo là nga lelo soki papa nanga tongi ndako eke asilisi yango te nga soki na yeke naza na objectif ya kotonga ndako wana je vais aller jusqu'au bout pour montrer au peuple pour montrer à tout le monde oui papa a fait des erreurs papa a fait ça mais moi en tant que fils du pays je vais attraper le temps perdu. Hein? Bonsoir Amanda, bonsoir ma belle. Hein? N'a quoi taper temps perdu. Mais yo fandi wana merci pour na ba cœur, merci ma copine, merci ma belle, merci ma fille à moi. Hein? O vandi wana ale, o komi kaka, makambu kaka mabe, makambu nyonso komi kaka soki ndenge nini, batu babanda kolala lo tolo na se. Félix kolukato banda kolala kolota bandoto mabe. Hein? Ba mama wana baza bandoki. Maman Marthe, personne nani Félix conseille papa. Maman wani, fais chien kuji chilombu kuji mubelu mam. Sombe chez moi ne ba julolo batu batombelo kotuni julolo njitubana ba yikila ni ba mamu abu. Hein? Njitubana mamu ba yikila ni bana babu. Félix nikena mumanya kwenda munjila uji baba kwenda benda musombe chez julolo umwambela ni chilombu wani tangila mushindu jiba kwa kula kumeja. Tangila tatwani kulukufushia bana bebani bana. Mama Marthe mwambila tatu. Mwambila. Ambila chilombo wa kuji Félix Tshisekedi wa chilombo. Ni wa mulumba. Je kuji maîtriser. Alekele lupepe le lonso le kaka. Tatouani lu solo mwangambu lu dikabijilo akabole chanso yonso. Baluba yonso bakomi ko finga malelo. Baluba yonso bakomi soki ndenge nini. Kaka biso baluba bino bosala attention na baluba bazaba ninga na bino te. Bo finga baluba te. Biso yonso bino biso bomonte baluba biso toza awa. Tozo finga te, tozo lobela.
tozo zongisa mutu na nzela tozo zongisa Félix na ba vidéo na ya uti ko sala na ba makambo na ya uti ko sala dernièrement aw ne tozo zongisa ye nango pona koloba ke ce que tu promets au peuple congolais ce n'est pas ce que tu fais. Ce que tu as promis dernièrement au peuple congolais ce n'est pas ce que tu as fait. Na habite so bazole so konga bololo oyo zo komela o munoko bololo ozo ko koloba te mais sache bien que makila moi na Congo kozala na mapeka na yo. Et tu devais penser vraiment à papa Tshisekedi qui est encore là ici à Bruxelles. Il faut penser à toutes ces choses. Il faut regarder un peu même le soir quand tu dors tu te dis est-ce que moi vraiment je deviens quoi là? Je deviens quoi? Bonsoir Francine. Hein? Il faut quand même que zonga batu. Il faut que zonga batu. Félix, tu ne dois pas faire pleurer tout le monde. Biso batu tokendara na mboka la biso kuna est-ce qu'on peut aller encore tranquillement dans ces pays là? Hein? Est-ce qu'on peut aller vraiment prendre l'avion? On arrive à Kinshasa, tu prends l'avion pour aller à Mbujimaï. Mbujimaï, tu prends, je ne sais pas, pour aller à Kananga. Est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire avec toute tranquillité comme avant, comme les routes étaient vraiment banzélagnes, sont tout droit, tout droit, tout droit. Tout ça, papa, ça ne te dit rien. Ça ne te dit rien. Les lots comme on finit ça bat tout mon kilo mobile. Au comme qu'on finit ça n'a papa n'a opé à son âme. Moi, moi, papa, tu sais que des temps on va finir les autres balouka na Bruxelles là, ouais. Les autres balouka pas na kimia te. Mais c'est toi qui devais que tu as mon lit, papa n'a na kimia place à Zali. En faisant du bien au peuple congolais. Hein? Abattre ce que ton père n'a pas su faire. Hein? C'est comme ça qu'il faut vraiment promettre le peuple congolais. Ce qu'on y a besoin de chelon motema, moi na mboka, bakatumbi bazaba na mboka te, balobi bazaba congolais te. Nini soki Jean-Pierre Mbemba na okipe alobi aza congolais te. Ce qu'on y a dans mutu ba tche, ce qu'on a mutu les vrais congolais, c'est ce que tu fais maintenant na ki vrai congolais na yo. Na ki vrai congolais na onde yangwana. Papa yebake, jujaja chula ki njuju mena mpusuto. Na yebisaki likambo yo mukuna période de na sala ki émission na ya mukuna na yebisaki jour ozoli ali kododo eza jour obima makwanza te jujaja chula tatu kinjuju mena mpusuto. Il faut qu'on ait attention pas du wangata budji kajiji wangata vraiment engagement wa boalu, il faut qu'on ait attention. Il faut qu'on ait attention tatu. Vraiment message oh c'est sûr na routine de lo mutu na yo a routine de lo yango. Pour na yebi place ni na routine de lo message oh pour la ndanga na vidéo oh zota na yo papa zota na vraiment ce que za na chambre na yo na moi si na bana na yo ou bien na madame bozo solo la zo vidéo na nga oh tia papa na zo pesa conseil aux grand frère papa na maman na baza batu moko mais na zo senga yo vraiment zala mutu stala sima papa zonga mutu réfléchir un peu. Réfléchir na makambo oyo et ningisi media mobimba oyo. Si tu as vraiment le message à passer, fais-le passer. Luka secrétaire na yo, Luka porte-parole na yo, Luka je ne sais pas qui, mutu moko oyo aza proche na yo. Parce que quand batu mususu baza proche na yo wana, bazo boma o lisusu. Essaie un peu d'éclaircir un peu des choses. Et soit vraiment mais quand éclaircir lisusu makambo oyo po batu ba yoka ke ce qu'ils pensent de toi ce n'est pas ce que tu es. Mais ça se voit que ozolo ba le côté Ozoloba na yo et le côté. Ozoloba na yo et le côté. Yangonde na komi vraiment na suka ya direct nanga bandeko. Na moni bato ebele bokomo kota na lobi ebele Francine zo vidéo oyo landango partager ngo kolanda okolanda mo bana boalu mo beba kaji benda bato penda kujiba penda balu babonsu bakaba penda balu ba mujibunyama bakaba penda balu ba mujibuka balu matulasa bakwa bakaji ba regretter pourquoi mbale du bois baluba bajuma kuji patula masha baluba mumubiji nujinu shima masha muluba jan mu macheno am. Il faut seulement affronter l'histoire. Il faut affronter seulement le problème, c'est tout. C'est tout. Ça ne sert à rien de se dire, de se déchirer. Attends, il n'y a rien qui va changer. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas là où il y a un problème. Le problème est qu'il faut que la qui s'en déconne, bino qui a sali mabe, qu'on fingate. Bafinga papa bazo finga musala kaka kofinga tiwapi pomoni mafinga mususu ekomi soki bokomo finga boy bato bazo seka bazo landa lisusu te ata ozana likambo malamu ya kopesa ya ko communiquer na peuple ba rolando lisusu te
bakolanda te parce que bayelaka biso kaka badistraction bayelaka biso kaka Congo ekochange te ekomi kaka Congo ekochange te surtout babiso oyo tobanda média kala te awa ekomi kaka BBC oza sire okoya kobela tension kozwa AVC okanisi Congo ekobonga. Mais moi j'ai mon objectif nanga, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout parce qu'il y a encore le travail à faire. Basi baza violé kuna bana baza bana mike baza violé kuna baza kuna. Regardez un peu tout ce qui se passe tout autour. Il y a makambo oyo ezana Congo. C'est pour dire qu'il y a encore un travail à faire. Il y a vraiment beaucoup. Mais ce que moi je demande au peuple congolais, tolongwa distraction, tobi manakati ya distraction, il dépèse na média, il dépèse vérité ya il dépèse. Tobosa na nanwango, to se concentrer na ba makambu oyo, il y a le 23 oyo. Bande ko to komi na mois de novembre. To komi na mois de novembre, Janelle, bonsoir ma belle. To komi na mois de novembre, makambo ezokende. Tozo yeba même pas ce qui élection bande ko s'attendre au pire. Moi je vous dis to s'attendre au pire. Alors pour s'attendre au pire, il faut être concentré, il faut vraiment être vêtu des armes comme on dit, être vêtu des armes célestes. Il faut nzambaya na aide na likambo oyo. Arrêtons un peu de se distraire. Arrêtons un peu de se distraire. Il faut associer. C'est le moment vraiment. Il y a Matangomba, il y a Kofuka, Makobele, Lanzambe. Pour dire, Seigneur, voilà vraiment. Comme dernier coup de sifflet, Nabiso, c'est là. Nous voulons vraiment que tu puisses libérer le Congo. Même si, Olobaki, mon paya, diriger Bino. Si c'était une punition pour nous, si c'était une punition pour le peuple congolais, pour que, pasteur, Tunyon, ça va comme collabo, comme coopérer, comme place en Zambé, babo sani bon Zambé, bakomi kolia, bakomi koliton samabuna bango, bakomi ko adorer donc des hypocrites. Bazawana bazoye ba même pas bazawapi. Bakomi ko adorer mbongo, bakomi si mbongo banzambe na bango. Ce qui est la punition Zambé na ngai, ce qui punition de personne na peuple congolais, ce qui punition de salabo Zambé na ngai, limbisa biso. C'est le moment qu'il faut vraiment se mettre à genoux. C'est le moment. C'est le moment. Comment se fait-il que comment se fait-il que Congo Mounene Bongo, regardez un peu comment il y a des Chinois au Congo. Regardez un peu comment il y a plein de gens au Congo. Babiko le mususu batondi na mboka wana plein. Baye kozwa richesse bazokende et biso tovandi kaka na ko se distraire na poto na babuzoba na n'importe quoi na média. Peuple congolais tolamuka. Ce qui est la punition, c'est le moment de demander Seigneur, oui, on a compris, maintenant on veut que tu nous délivres. Libérez-nous na ba problème o. Nzamba mawa, a okitisa mawa na ye, comment on appelle makambo o yekoleka. Mais tant que le peuple congolais, il faut qu'on change de mentalité. Maramounio soit refinga, qu'on tonga, qu'on loba n'importe quoi, il faut ici là. Tu l'homme. Nzambe yemoko ayebi, ton choix c'est toi qui connais. Pour mutu moko ta yebi motema na ona minute oyo. To yebi te papa na ngai, yonde mutoza kolo motema na yo, maître de toi-même c'est toi. Donc oyebi position oyozana ngo, oyebi direction nini ozolingo kende. Ce qui osa ni chaud ni froid, yondem toyebi. Ce qui osa chaud, yondem toyebi. Si tu es pour le peuple, yondem toyebi. Si tu es contre le peuple, yondem mutu oyebi. Nyon sototikeli yo kaka na maboko na yo. Mais nazo senga ke botika polémique na distraction. Na komi vraiment na suka ya direct nanga na pesi batu nyonso basaki na nanga na direct. Merci ebele na bo sanité na moni boza tellement ebele na moni tellement ebele de konanga Francine papa nangai mabonza vraiment merci beaucoup na mona kolanda kanga mingi ceux qui naza na direct vraiment olanda kanga mingi vraiment que mon Dieu te bénisse et puis je vois il y a ma fille Amanda Kalala vraiment que mon Dieu te bénisse abondamment. Marie-Hélène, kiffe champion.
Nzamba Pambola yo vraiment frère, Nzamba Pambola yo belé belé. Vraiment, on appelle si beau frère Nangai, malgré que tu ne comprends pas le français, je te salue là où tu es. Vraiment que mon Dieu te bénisse. Vraiment, Bouti Kobala samedi avec ma grande sœur en Guinée. Que mon Dieu vraiment vous protège, que mon Dieu vous garde vraiment, qu'il vous donne vraiment beaucoup d'amour et surtout beaucoup de sagesse dans votre mariage. Que votre union soit vraiment protégée par le sang de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je vous souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Marie-Hélène, que mon Dieu te bénisse, que mon Dieu te bénisse. Mireille Bisselele, vraiment, Nzambe apambola yo, apambola pe libota na yo mobimba. Vraiment, batu nyonso oyo bozan en ligne. Ma grande sœur propre, Géline Zimbu. Maman ya bato, vraiment, ya Nathan. Maman ya Olivia, Mona Tchuka. La pesio vraiment... copine à bato ya Majili, na pesi vraiment Owen, na pesi bino ba bonsoir ba petit frère nangai ba neve nanga obino bozalaka o yanga nyonso vraiment na yebaka te to bozalaka baleki o vraiment parce que je vous aime tellement na yebite na place nini na place bino Bénédicte bonge na pesi vraiment mbote bisika ozali nzambe nanga pambola bisika ozali vraiment toutes de bonnes choses là où tu es vraiment que toutes les portes s'ouvrent pour toi vraiment to komona na kalate na pesi bino nyonso boza tellement ebele Gisèle na pesi mbote vraiment maman ya ba Obama na pesi vraiment mbote belé batela bana na bien vraiment Boniface na bosani ote en direct des Zambie wa vraiment merci beaucoup bozolandanga bisika nyonso nzambe nanga vraiment apambola bino tokutani lisusu mbala sima na bosani te kopesa libota nanga nyonso mobimba Henriette Ponce na bosani to grande sœur propre balobi mikolo yo baluba nde makambo baluba nde makambo baluba nde bazo chauffer baluba nde makambo donc bino moko boyebi kaka mais tokokitisa ebendele te toujours ensemble totiki makambo wana ya ke on est ensemble ngaku tunayeba te na muluba ou bien mukongo guinéen na yeba te donc bino moko boyeba ka place a kochanga parce que nga naza vraiment mobundeli ya bamboka mobundeli ya batu nyonso soki lelo attaquer mukongo na okende pa ba Congo so attaquer muswahili na okepa ba swahili so attaquer mungala na okepa bangala donc nga naza te ke nazala accroché parce que naza non nga makambo wana na yebi yango te parce que na lingi bino nyonso tala ba mususu bazokota sikoyo na sikapinga Natacha boni bino kuna nzambe nanga vraiment apambola bino vraiment na bisika nyonso bozali bokolanda vidéo boyeba histoire nini tantina yaki nango pona ko développer eza likambo ya IDPS bakomi kofingisa baluba nyonso yango nde na lekaki pona ko éclaircir un peu situation bandeko nayebi ke boko sepela kala te bomoni mikolo na sala ki ba direct te pona za na projet moko ya très bien boko sepela nango projet nanga nazo singa ba soutien na bino na ba prière moyen na publier projet nanga eza boete il faut kaka jour en gros ce qui vraiment projet nanga efandi nde na ye na annoncer bino vraiment pour na osala réunion na ko inviter bino vraiment to kokuta na la salle boyoka pe projet nanga eza nini kaka pona mboka na biso Congo nzambe nanga vraiment apambola bino nyonso bisika bozali vraiment na si Natacha obatela bana bien nzambe apambola bino bisika nyonso bozali vraiment grande sœur Géline Zumbu prends soin de toi mais la mienne ya mais la miel comme ça grippe wana ekende po tozana masolo belé ya ko développer na pesi bino mbote ba pesi bino mbote vraiment eza oya bino Charlie Chituka comme toujours ndenge na lobaka na bino vraiment nde mutu aleka ki susu na poko ya lelo pona ko souhaiter bino vraiment bon pona ko sola na bino na moni lisusu Congo Popola aïe vraiment na pesi bino mbote bonsoir na bino nyonso bozokota menga na komi na suka ya direct nanga to ko développer lisusu to ko développer pona osala direct moko pe vendredi bozala belé rendez-vous vendredi vraiment ça makamba bien tokosolola makambo bien parce que makambo na oyela bino vendredi eza makambo somo moyen na pesi na yebisa bino ngo siko eza te po bakadi mpemba bakoya kokotela na ya kokutana na likambo pona lobate donc photos à l'ensemble bo soutenir ngala ba prière na bino parce que sans Jésus oyo nyonso tokosala oyo eza nango pamba sans Jésus vraiment sans bonzambe makambo nyonso eza vraiment ekoki kotambola te yango nde nazosenga bino vraiment na ba prière na bino to se soutenir tozala ensemble po tobunda bitumba oyo ensemble to mekanani ko canaliser vraiment ba peuple
pour tous à la bien, projet nanga ce qui simbi bewa boko sepela bana na bino ba jeune na bino ba jeunesse na bino ya bana na bino na bandako ba yoka kate wana o emite brûla wana mte beba ya ngonde na kosenga bino bo mona projet nanga boko sepela nango vraiment boko sepela bango makasi parce que et cause là vraiment encadrement en même temps spirituel en même temps vraiment ya savoir vivre na mokili otoza na poto eza na makambo ebele vraiment nzambe na ngai apambola bino bisika bozali na souhaiter bino ba bonne nuit na souhaiter bino toutes les bonnes choses pour comprendre bazo benga. Ah, bonsoir à toi, Bouba. Ah, mon tailleur à moi, comment tu vas? Je vais très bien, Vraiment, je sais que je t'avais promis de passer à ton atelier. Je ne suis pas passée, mais je vais passer. Vraiment, j'avais trop de problèmes, j'avais trop de choses à faire. Vraiment, je vais passer. Merci pour ta présence, malgré que tu ne comprends pas le lingala. Je t'expliquerai quand je vais passer à l'atelier. Je vais t'expliquer de quoi j'ai parlé, pourquoi j'ai parlé. Voilà, mais merci vraiment. Chaque fois quand je fais les directs, je te vois, tu participes vraiment. Mais de temps en temps, dès que je vois ta présence, je vais essayer de parler aussi en français. Comme ça, au moins, tu sais de quoi je parle. Tu peux comprendre un peu pour ce qui se passe chez nous au Congo. Voilà, c'était ça le problème en fait. Je t'expliquerai ça même prochainement parce que là, je suis vraiment à la fin de mon direct. Vraiment essayer de partager, envoyer tout ça aux Congolais que tu connais, les Congolais ou les Congolaises que tu connais qui viennent chez toi pour travailler, vraiment essayer de partager ça à tout le monde. Vraiment que mon Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup. Merci pour votre présence et je vous souhaite vraiment une excellente soirée. Je sais pas il est quelle heure. Vraiment, s'il y a des gens qui dorment déjà, bon, bah, bonne nuit à Bino. Et je vous aime tous. Bisous. Tokutani lisusu mbala ya sima. Merci.